tomoni teni wana alataki me yaki na ba poche tina se sur le plan spirituel alobaki yango clair Mike akoti na cour des grands omoni pona bato basalaka bamisala te na teni ezalaka na mwa message moko boye okay. omoni soko omoni docteur omoni soko alingi opere mutu akolongola bilamba ya teni ya ville to teni ya ndaku alati nzambala na ye teni wana nayebi komaske fungwa ma papa te na maske te eza na elo mo ebomba mama bishunga na oyebi kenga na bangaka te et puis na kyo kosa te parce que teni wana na zwi révélation na yango te nakoloba na Mike Kalambai parce que namoni bakomi kointimide batu soki moto alobi bato bamoni batu bakoporte plainte olakisa bapreuve botika kointimide batu abaki bino bomeseli koporte bato plainte parce que boza bata mokili vous êtes du diable et votre père c'est le diable donc soki likambo esalami ya mabe bato baloba te po bo bakufi baza banyama Mike Kalambai nde baza bato ye utaza kutu mutu moko près de 9 personnes bakufi mama bijou toloba te mais ndeko Mike atelema alobi ke bokomona na bakabomona te makabo ekosala bakuna plein ekozala wana nanu esalama te yango nakobengisa kingandi nakobengisa ngiama nakobengisa nani fali baya bakomona makaba komona wana nanu bamona te kasi makaba mona te yango wana bato bakufi te parce que yo somona wera abeti concert abenga bamise chrétien to bapasteur bana concert wana nanu esalama te Ngiama beti concert bat bakufi so ko na martyr ngana yoka non na te na yoka na te voilà Ngiama beta concert na martyr na yoki bat bakufa te mais sikoyo na lingi na tuna kaka parce que lobelo moko très important donc ndenge ndeko Mike Kalambai azarana na cour des grands te mais où est-ce qu'on a confirmé qu'il court des grands? Le lot aussi confirmé yango que pasteur Mike Kalambai a continué à cour des grands. Mutu so qui peut ko sexa yo pali ayo. OK. Ouais. Mutu so qui peut ko sexa yo pour sa teki yo. Mutu so peut ko sexa yo pour sa bomi yo. Bon, ngara ngina yeba ndeko Mike Kalambai alelaki mpo nani ciel ouvert lefomani mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola baninga mpina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba Beauté na balandi nyonso ya Ciel Ouvert TV, la valeur sur dans le Seigneur. Nalinga kabino mingi na portara bino à cœur, ça fait un bout de temps toi comme on en a été. J'étais un peu en privé, ngayo na zongi en chair et en os parce que bomi toni bomi mama buja kenda wa pingayo nazali. Encore une fois de plus, je suis dans Ciel Ouvert TV, donc au sein de la bonne émission nous allons parler de la spiritualité. Pourquoi la spiritualité? Aujourd'hui c'est le 1er août.
biso nyonso toyebelaka bongo journée ya bawei mpe na bongo mpe ezalaka mpe fête de parents tokomeka mpe kovanda sur le plan spirituel pourquoi batia yango journée ya bawei et sur le plan spirituel impact nini ezali na kati totangaka spiritualité et bombi nini on va vraiment tourner autour de ça. Alors je profite aussi pour saluer tous nos internautes le pasteur Vincent Makela oyo basepelaka na biso en tout cas nzambe na lola pe apambola bino biso pe tosepelaka na bino. Pourquoi pas aussi équipe technique il y a Ciel Ouvert TV que je salue sans oublier celle qu'on appelle mon œuvre d'art maman Bénédicte Makela que je salue et rapidement on a Kekopé Sabongo invité Nanga Imbote. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman Bijou, ça fait longtemps. Hein? Vraiment ça fait longtemps. Vraiment encore les gens pambola yo. Na pesi Mbote mingi nzamba pambola yo. Na sûr que mission ko lega malamu et puis na saluer pe mutaza na technique long valable Cédric Makela nzamba pambola et puis na mutaza kwa za kwa assister et José Makela vraiment maman Bijou. Nazaf ba les mingi ya komona yo parce que batozo tuna yo. Vraiment ndenge to en tout cas, nous pas encore. Merci beaucoup. Comme d'habitude, Yambo Toko Talamo Boko, Topé Sujet, Toko Lobelelo, Tokamba Mina lo Sambo Papa. Yo, Izali Nsambo Bonganité, Babé Nako le Tout-Puissant, Babé Nako le réparteur de Brest, le pourvoyeur, Yawetone Tolo na Kombo na Supo na émission le Soussou, Yo Sepelito, Mon Nasuna Mama Bijou. Pour être ensemble, tu as fait le bout na yo, tu as te commander comme ça. Na tiki le début, tu na suka na maboko na yo. Kamba biso, pe zana biso longo, na bato bakolanda biso, na commander smasi à moi na nzambe na bomoi. Amen. Amen. Oui, l'homme de Dieu, comme Nalobaki, nous parlons de la spiritualité. Parlons un peu, tout mais un peu décortiquer moi moqué. Dato il y a le 1er août. Bison stoye le 1er août. Lelo yo ebele bazali na ba cimetière bakei bongo bongisa tombe misusu bakenda bakei kolia misusu bakei ko bongisa tombe ya être cher babokata mo matiti babongisa yebisa biso non sur le plan spirituel et représenter ni et quand à la même date en opé le 1er ils allaient rappeler fête des parents na tongo toke cimetière na pourquoi bongo comme fête des parents. Moi, mixa Joanna sur le plan spirituel et bombini. Maman Bijou, merci pour la mutuna. Je crois que surtout quand tu as la Bible est le baguetto, to comme il peut ça na système oyo mokile zo salate. Parce que la Bible dit que tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alors, ce que tu as bâti na ya Jésus azol la kenyo ça na mokili juste les autres père papa te les autres na mokili tout le monde directement na sima makam oyo diable ne tabata mi na sima. Alors tant basa ko le la fête de parents bon on a peut comprendre on te fête de parents bon je dis à quoi pour nani ka fête de parents pourquoi pas baki ko taper faire des enfants pour que cause à la tête pourquoi pas baki ko taper faire des grands-parents pour que cause à la tête ka faire des parents donc c'est un peu suspect, mais surtout quand on a angle ya spiritualité, donc par maman Bijou, et ça ma cambo ya ma bé et bomba mi pe na sima ya ba makambo na il faut ba tuma ça moi attention que gobe n'importe quoi parce que et koki ko causer yo beaucoup de tort yo salika ka melobi et impacter vino na ba kamo ba makambo moko boye oye ko sunga ote ba makambo ba ya ba mabe. Il faut qu'on s'allume avec attention, surtout si on a semble spirituel. Il faut qu'on bonne ami qui semble koyeba ni oye batami na saba makam oyo mokili et tombolaka. C'est très dangereux. Merci beaucoup Tolandio Nabokebi mais ma commis ko banabiso laisser le mort enterrer le mort. Mais na yebite est-ce que c'est un passage moko na kati ya Biblia oye pesi biso ndingisa ya kokendaka ko bongisa bongo ba tombe ya ba être cher kolegaka chaque année na cimetière kokendaka ko lobaka maloba parce que oui il y a de ceux au bavane ba pratique wana to lobelango misusu aza soki ba nyokole na mukila kei soki mama na eto de connaître cher kufa talanga ya bando tika ngai talanga ya basala kanga makambu boy talanga ya est-ce que
Bible est claire. Na biso le bina biso totika ba wei. Ba misika na bango ba kufi biso batamukili ya pas lien na bango. Mais tant biso batamukili to ko créer lien wana. Retomber nango ezani na ba vie na biso to zana sena muki. Parce que to ko croire na ba wei. Maman Bijou, on peut se répondre à 3 volets. Premier volet, tout d'abord, tous on a cadre dans la Moussuni. Dans le cadre de la Moussuni, dans un premier temps, Motoso Abungsi est très cher. Peut-être, Nandega Bonzo Toboye, Azok ne peut pas Abungisa et Sika Oyo être cher non à Zalité. Parce que spirituellement, il n'y a pas de lien entre biso ba vivant na ba oui somme ta kufa kufine kaka pour akolia ka susute avoir un peu sous message te azomona yote tout ce que tu vas faire yé ako zala na boye bina ngote mais na cadre ya musuli boye et ça na bato ba fréquenter ngotam su pour ba kende ko bossa na teska oyo être cher na zalaki tout simplement ndengo wana na physiquement boye ça pensa ma be pensa te mais spirituellement ce qui te côté da bosudo na ngonde ko mabe parce que na kata molimo yoko kende kuna okesa no ba makambu na ndenge ya nzoto boye mais ça na bato ba lekio na mayele na ndenge ba kamba molimo baki ko impacter vie na yo na ba makamso ba mabe ba pratique mabe ça na ba cimetière parce que ba kele ba cimetière ba tout ça kende kuna pona ko invoquer bato akenda kuna mpona kosolana baesprit ya bato bakufa bazomanipuler yango bato so akenda kuna moto aboma mutu na ye esila motu wana aza kosalela yango akanga mutu na ye esila motu wana aza kosalela yango yo ke kosala bamakambo na yo oza makasi te ozali kale te spirituellement ekoimpacte vie na yo ekobebisa vie na yo mpona kofréquente bamilie ya ndenge wana donc na premier volet yango wana deuxième volet ezali baso akenda kuna pe par ignorance. Voilà. À Monica Baninga bazo kende avec un fait des parents yé pas kei. Ma biso na obeteli solo moko boy. Et ça ndé komo pa kenda ka ko bongisa tombe ya soki ya mama, soki pa papa, do ya paragaka. Akeko na ke bongisa tombe. Mais tala komi kuna boye. Oli akendo saka bakabia salaki akeko na bani kolela. Oh papa tika biso osala boye obekende bato balobaka oya kotala ka biso te tout ça banini après ça porte kolela wana tango a telami pa fukamaki tanga telami azokisimo momuke le kolosima adiati tombe ya mutu mususu konyetana ti tombe wana skoyo le kolonaye etoboli ekotiti na kati ya tombe eske bakundaki mutu wana alors taka bimisi lokolo azoki mwa muke akende mpe na ndaku akende kolala me akamwe na butu amoni mutu wana ayeli ye alobi nga nalalaki na nga naza kose repose yo oya koniatanga na mutu mpo na nini Ah bon? Oui, eza makambo esalama mama bijou abia koniatanga na mutu mpo na nini oye kosaka na ngai oye kotyola ngo to nini alors est ce que oyo azokaki wana mama bijou mbala moko lokolo ye talaka bakata lokolo badi kovimba mama bijou bapria na ndenge nyonso tu esimba te soko place antolo bakenzamba atikaki parce que baprière esimbi te esali te mais parce que bapratique asalaki ezali mabe yoke koloba na tombe non donc ça ezaki pratique moko balamu te peseki nzambe lokumbu te yo nabi ke badate basala wana il faut bato babondelaka nanu liboso oyeba impact nini eza na date oyo batya wana est ce que na nsima na yango maka mabe eza to eza kaka normal mama bisu biloko nyonso mokili etombolaka nzambe asepelaka na yango te. Ah bon? Oui, parce que quand on a dit que toza na mukili mais toza bata mukili te faut tosala attention na biloko mukili etombolaka parce que plus para makama mukili oyo mukili elingaka ezalaka conduit par le diable. Il faut osala vraiment très attention. Jésus betaka kufaki taba kundaki ye ezala ba marque de Magdalena bana basi musu bakene pe na tombe bana bakene ki ne pa parler ba malasi
Mais malheureusement, tu as Jésus-Christ, ça c'est quoi déjà. Donc, il y a un esprit, il y a adorer Jésus. Mais il y a un être qui cher, biso, Tokyo Bossa parce que avant de biso, à ce que tout ça va. Mais Jésus, il a maître à Jésus Azali na esprit supérieur, l'icoloba vivant, l'icoloba mort. Jésus-Christ va coûter déjà à ça c'est quoi qui c'est la parole naïe. Basa qui bisala salatemba la moko anja bimi aïs bangolobi bino bosulu kamutoyo azala bomo ekane bakufi. Mais batomi bakenda na ba cimetière na ba fête ya neta mokola elo bakenda kate pona ko nako bandele nini. Pona le kumanzami bakendaka pena pona bakeletala mutu wana yakomona bato zomemaka biloko ya kolia akomuna banikoloba o papa de pokenda biso tokotala yo o mama osali boye ozokisaka boye te banini. C'est très dangereux na ere wana siko babandi kosadresse epamili mabe ezaka na basimetiere. Ok. Oui baki kosala mpe mabe eza malamu te. Voilà. Merci beaucoup tolandi na bokebi mais tikanga na choqué ope mwa moke. Makambo na koloba même bandeko bakolanda ngai nayebi te soki pena bakopesa ngai tort nandimi te. Est-ce que oyebi ke lelo oyo bapasteur bamusicien chrétien bafrère na basere oyo tobengi en Christ lelo bozali cause to mpe libaku bokomi chemin ya perdiction mpona bampate. C'est comme si musala oyo nzambe apesi na se na moi boko sala ngo lolenge longo banité. Soki na lobi boye na ko s'expliquer moi moke. Oui, biso toyebe za actualité le kaki nango. Parce que na kati ya bana nzambe ma concurrence komi to mona ki concert ya ndeko Moïse mbiye le kaki to décortiquaki to sala ki ba analyse yo to ko sala podium wana entrée wana ndenge akotaki ezalaki pena biloko moya ba secte en passant toleki. Mais puis après quelque temps tomoni mpe ndeko Kalambai ye pas azalaki bongo na stade des martyrs. Je pense que bato ebele basi balobeli yango na kovandela yango pena mingi te en passant. Mais eloko etikaki nga na kati wana parce que balobi tenu nyonso mutu alataka et signifiaka elo annonçaki ba ndeko ba landaki na concert lokola héritier Watanabe annonçaki en plein concert Bill Clinton et ainsi de suite. Mais tout le monde qui peut mukuna zalaki to yoga ki banga wana te to mona ki pe ba frère mususu dans le Seigneur bazalaki bon bango zaki pena important te ba boka faire ba boka ba wata ainsi de suite. Et tout le monde wera yangiama yangiama tango akoti eloko etikenga tenu wana na ebite bandeko so ina régi beaucoup ko balancer les biso mo amoke. Ninja. Aning aloba, napesi aloba. Aloba. Okay. Maboko makasi pona passer na biso. Lelo tozo confirmer yango ke passer Mike Kalambai akoti na cour de grand. Lelo to ende honore Nzambe. Ye mutaleki biso nyonso na makambo nyonso. Ye mutapesi frère nanga ipema. Alors to betela Nzambe maboko s'il vous plaît. Ngai na linga nzembo moko. Kolo Yesu yo mwana ya Nzambe.
Merci beaucoup. Tout le monde tenu en a l'attaque, mais qui n'a pas poche. Tinasé. Sur le plan spirituel, à l'obagaron clair, Mike a continué à cour des grands. Sur le plan spirituel, tenu wana est représenté parce que après, il y a eu des morts, Batouaza qui est étouffé. Tenu wana, na soirée wana tie bimaki, est représenté Guinée. Bon, maman Bijou, avant de choisir sa réponse, nayo, Narobana Likamboya, Narobana na Mike Kalambai. Parce que dans mon bakomi ko intimider batu. Oh, ceux qui m'ont lobby, bambato, muni batu, bako porter plainte. On a que ça ba preuve. Bon tu ko intimider batu. Bon tu ko ba continuer batu bako bangate. So ko porter tu plainte des années. Na ba ki bino bo message ko porter tu plainte parce que vous avez tamukili. Vous êtes du diable, votre père c'est le diable. Donc sur les cambo salami à ma bé batu ba lo baté. Pour ba kufi baza ba nyama, ba mai kalamba inde baza batu. Yo taza ko tumutu moko. Près de 9 personnes ba kufi mama Bijou tolo baté. Pour ba baza ba star, baza ba vedette, baza ba tambongo. Ba kanga ba dosu minoko. Non. Té mama Bijou. Toko loba, bon porter ka ba plainte akonde bolingo porter. Bon kanga biso surtout bo tsamso na makala. Pour bo sepela. Maman Bijou marabeleka qui na concert wana to sur le belé en mingi. Avant to bana li kamba teni. Et ça to bo malamu te à partir kaka publicité na yango. Ah bon? Est-ce que oui? Parce que c'est ça le malamu te. C'est que malamu te. Au reprocher on a ni. Mais ne comment ka tele malobi ke bomo na ba bomo na te. Marabo ko sala bakuna plein ko sala wana. Nadu e sala mate. Yango na kobensa Kingandi, na kobensa Ngiama, na kobensa nani Fali, Baya. Ba komona makaba komona wana. Nadu ba mona te. Kasi ba mona te wana bato bakufiti. Mama, bato ake ko adorer ko gumba mena Nzambe. Yesu oyo toyebaka, Yesu aye ko pesa bomoy. Yesu aye awana se. Yesu aye ko pesa bomoy. Yesu mobi kisi. Yesu ana ko momeba bataliwa. Tolo bate parce que bato bayebani na ba juge, bayebana na ba procureur, bayebana ba chef de l'état. Mais c'est grave pour na bana Nzambe. Likambo lobi ke ça likambo ya solo. Musala ngwa Nzambe bande kwa nimbisa. Bato osala ko na nenge longo banité mais ko tsaka biso sur la même sakité o bosa na nenge longo banité bato ba s'infiltrer kati na nkolo bible ba ko ya ba ko tia kanga za Christ mais ba ko gagner bato mingi te pona ngai ba ko mande bato na perdiction ba bato na liwa yango to somo na ngoyo. Est-ce que yo somo na wera abeti concert abenga ba monsieur chrétien to ba pasteur ba na concert wana na le salamate pe botika na ko salamate ke fala zo ta concert abengi si ba sali ya Nzambe ba na concert wana et salamana ndute ce que pour ni ba bengi sarate ka biso de to bengi sa on peut-être pour na ko gagner ba amte parce que ba l'apôtre Paul s'est fait païen donc cela veut dire qu'il t'a pas te ya bango a dépeupler ngambo ya satana pour peupler ya nkolo là monsieur ça na cadre évangélisation à l'olenge wana te. Maman na nzo na réponse ya teni oyo we na attaque. Omoni pona bato basalaka ba misala. Tena teni ezaka na moi message moko boyi. OK. Omoni so omoni docteur. Omoni so ali ko opérer mutu. Akolongola bilamba ya teni ya ville. To teni andaku alati nzambala nae babenga ngo blouson ba médecin wana soko moni mécanicien o mona ba ata teni nae o ko tsaka zali mécanicien moi na classe azaka na uniforme ya classe o somona alors teni wana oyo ndeko era alataki
bato mingi batiango ka te mais yo aza artiste botiango ka oui aza artiste mais tenu wana on dirait ezalaki na mwa message moko boye message yango ezali bon nga na koyeba te parce que esprit alatelaki tenu wana nayebi te epuis nzambe arevele ngai te mais nde nabi ke te na teni ezalaka na message nango omoni badanseuse bayataka te bataka très bizarre faut me pende monana moi porter moi monanaka l'homme de Dieu ngana monyo fini no ka place à tenu wana po boy no lem sous polémique parce que nous allez très important awa mécanicien alataka oya yebongo to benga ngoni ni combinaison docteur alataka blouson il pas artiste a beti tenir en tant qu'artiste. Mais tu vas sur le plan spirituel parce que tu as dit bangia ma babeta ba concert na ebité suna sina yoka likambaliwa na ebité soso yoka ngia ma beti concert ba kufe so yoka on a martyr ngana yoka non te na yoka na te voilà ngia ma beta concert na martyr na yoki ba kokufa te mais sikoyo na lingi na tuna kaka parce que le belo moko très important donc ndeko mai kalamba azarana na cour des grands te mais où est-ce qu'on a confirmé qu'il court des grands. Maboko makasi pona passer na biso. Lelo tozo confirmer yango ke passer mai kalambai a côté na cour des grands. Comprends? Mais tenu wana. Quand il y a de la forêt, hein, tenu wana. Et représenter Nini. Parce que basali ba analyse basali mais ngala va na tenir na comprendre. Si s'agit de faire défiler ba pasteur je vais le faire mais tenu wana. Na bi ko masquer fungwa ma papa. Te na masquer te. Ceza na elo mo e bomba. Mama bishunga na obi kenga na banga kate. Et puis na kyo kosate. Parce que tenu wana na ju révélation na ngote. Mais na bi ke tenu na tenu ça na message. Alors n'est pas tenu ça na ba poche wana. Et ça fait le message là, pourquoi la taginege wana? Osomona, mais on va te dire ça révéler ngai, de kananga na kosakati. Mais aux appels l'homme spirituel ou ta côté on a peut-être oui. Donc ils ici moi mon que film si mon comprendre bien que l'ingo est spiritualité ça vaste. Osomona, ta susu omona bando ki bakiko salami satu. Ba sali amisatu. Mais mutra mutu ay makambo ya sala kaza spécialité na yi donc makambo oya sala ko ayebité o pa sala ko ayebité yango na ka soko zuba témoin jabatu o mona ba partout c'est ko le kokana mais ba partout sur ba kabwani donc tenu wana na sur révélation na ngote moyena na contre la profondeur ezalité mais na bi ke tena teni ezaka na message na ngo pona nini na concert ya Mike ndeko ngiama makanda wera son alati teni oyo ezeke un peu bizarre et ça ba poche to yebite pour toi ataki teni wana ataka pokala ta eza griffe to yebite alati mo ça la message moko songole ba tabina sima et ça ba ngo flou ça la kati to yebite alors to bonde na nzambe alakisa biso teni wana ezalaki nini et pourquoi lo baki que Mike akoti na cour de gras parce que makabani ko emba le lote abani ko ba depuis abimaka tango tonga le kofe ayebisa kai na album na yi asa mutale lote Mike donc kaka jour wana onja mataki teni andege wana allez ya koti mona cour de gras ya ko tobi ke zama mukema za flou photo bon de nzambe a révélé biso qu'est-ce qui s'est passé au juste et puis na mboto ba pesa na kwa zaka tenité ba pesa le bambote moko bo zaka pe bizarre beti-moi lisola litoi OK et ça suspect et puis na makambo nzambe biloko ndenge wana photo lo ba soki nzambe a sepeli ko tel sabiso ba bombe wana to passionné teke to ko baga te to ana polo ko ba vérité mama bijou ouais il y a vérité Watanabe mais vérité matina podium tenait est-ce que tu suka mataki ngana kipego tu concert wana te ponde na otaba séquence pe bona ebité hein ndeko papa mataki te hein ponde na otala pena na monité mais to lo ba pe partir malamu oyo e makaki nga makasi bien que to sto lobeli yango mais na beta pe moi touche na nga wana pe koza malamu mingi ndeko Mike afukami asengi pardon
peut-être mutazaki choqué na ba vidéo na ba dire na ye abetaki peut-être batulibaku aye ko fuka maliboso nzamba avec un cœur sincère. En tout cas côté wana c'est pas pour le flatter, ça m'a vraiment marqué na belé public au bazalaki wana. Et puis tant on a quoi adorer, en tout cas les là qui penza les là qui mon parti qui me senti pareil que alléli. Mais puis après bon on comprenait la réalité, ce qui s'est passé, bien que ça entre guillemets bani pas tout là on maquillé les mités to bête là on CTT, mais réaction wana étant que l'homme de Dieu ni ne kokolo bana bande ko ba kolanda pe na ende ko maki bisikaza moi bijou non ba proverbe moko hein. Tant que comme ça yo. Et ça t'es sur sexa yo. Ndalingi yo, non? Ah bon? Oui. N'est-ce pas comprendre? Na comprendre on a bien bon. Et ça t'es que sur ta sexa yo, yendalingi yo. Mutu so qui peut ko sexa yo parler yo. OK. Ouais. Mutu qui peut ko sexa yo pour ça teki yo. Mutu so peut ko sexa yo pour ça bomi yo. Bon, ngala ngina yeba. Ndeko Mike Kalambai alelaki ponani. Mais il y a une forte onction, la présence, peut-être parce que la présence en Nzambe, onction elle est l'isaramout. Et ça, dans la dimension de l'Yambela Rankolo Yesu. Peut-être que na comprendre bon, je sais pas, toi tu es spirituel, na comprendre mais fouiller la spiritualité. Peut-être que la mabomba mais on a la ignorer. Avant la fonga la maman bijou, dans section à l'Isolomoko. Ndeko moka za une église. Passer la teya, mais papa Richard opé sembo en passant. Nzaba pambola ayebi lisolo. Passer la teya, asisi côté ya amoni ndeko na zolela ko sakana te. Ndeko na zolela, même le voilà baby son obet. Ndeko na zolela ko sakana te maman bijou. Passer sur micro. Abi gloire à Dieu, alléluia. Bon. Nzamba tout timote mandeko moko tomoni azo lela makasi a se repartir ndeko yaka liboso yaka ko koloba ba nzamba saleliyo ndeko na liboso mama bijou ateli passer boye abali siko lela makasi pasati maboko likolo akumi sinzana abin kolo apaiser motema ndeko yo aleli mingi Saint-Esprit sungaye consoler ata saraki mabe tout ça bani azui micro attendez qu'on a mon nom. On va commander quoi le baki? Abaki te pasteur. Na ole na te pona. Pour moi de toi c'est qui la cécité c'est qui hein? Na imaginer à la suite. Ah, abi pasteur na zone la te po moli mazabe tutinga. Mais na zone soki na talio. Na zamona na oka santaba na ngamoko. Abunga kina lingeki mingi bayibaka ye. Asaki kamna ndefu lokolo ya ngosura tali yo boy. Ya ona zoela, ma pasabi kita. Voilà diable. Vraiment. Ya na biko kansa teke mutoyo azo sexa yo ndalingi yo. Musazo section pour la asali mabe ya azo sexa. Ngana ngene ba Mike Kalamba sanga ki bolimbisi par rapport ya quoi asala ki nini. Pour la bakambo bimaka wana, pour la bakambo lobaki to pona nini. Ponde ba tosala ki plein de wana. Nazo comprendre ko fuka manete et puis afuka mala ki batu, to afuka mala ki nzambi parce que ba fuka mala kaka batu. Mama, ko senga pardon zaka te ko fuka. Na ko solo mabe. Ne peut pas ne ko se repartir. Ne mama bijou. Na salo mabe limbi sanga ezaka teke na fukama ba fukama la kaka nzambe mais ya fukama du public na zo ba te pourquoi pour na sala kiango en tout cas jusqu'à mambi je ne zo comprendre. Ah bon? Oui. Na comprendre à côté. Et pas le lakini pour la foule auction pour la ni pour ça ba comme si les sous gras top pas qu'on a cours de gras Tony, de Tiskoyo, n'a pas compris nos côtés. Il faut y montrer les caca, aller nous expliquer pourquoi les lacs. Voilà. Vraiment, to l'andio na boké, puis tu allez toujours coco dans l'émission na biso wana na régie. Ba ko signaler biso to tikal na ngonga moké. Oui, to simbi nyoso to lobi awa, mais l'homme de Dieu na lingi bandeko ba ko landa. Message ni bango ba ko tikala nango. Parce que to lobi li cimetière.
to simbi moi moke concert oyo lelo oyo ba lingi te to beta sete na bato ba kufi poto ana pour éviter sinon justice et Rolanda biso to démontrer ba preuve nini okoko lo balande ko ba kolanda message ma ko simba na maïman soto solo lia pona journée bato ba kufa na journée ba parents wale za mukili mais bible lobeli yango te nga na kondimaka yango te parce que ba parents baza sacré ezaka te ke mokolo ya lelo nde bokende soki akufa oke na cimetière oke koloba soki no koloba soki nini batika parce que c'est contre la parole de Dieu, c'est contre même ata bomoto boye oki kozwa mabe koleka parce que moto sa kufi nyonso kosala na nsima na ye akotika na koyeba yango te akotika kopesa mpe merci te akotika mpe kondimaka yo te ngai nalobaka na bato boye salela bato malamu salela bapara malamu ntango baza na bomoi sela bango bolamu bangaka papa na yo tosaka ye surtout bapapa azopesa yo tolia malamu soko oza na lisungi sungaka ye respecte bango nzambe akoleka na kopambola pamba te bible elobi tosa papa na mama tosa baboti na yo mpo ozala mikolo minene na se na moi mpe ozwa lipamboli donc bato bazalaka teke date ya lelo mpo basala bamakambo na parce que makambo esalamaka na mokili mili mabe ebatami na nsima na yango mpo na makambo ya concert ya mike mama nakosa yo te oyebi na concert wana makambo mingi elekaki makambo mingi elekaki ezalaki ya malamu mingi te siko mpona kofaire tere bato bazobangisa bato tokofunda bilo okolakisa preuve bona boye mais soki balobi balakisa preuve mais preuve ya keseza yango na kasi bato bakufi te merci comme na tout na moi moké parce que comme na suka donc boni bo faire comprendre biso que présence sans nzambe ezalaki wana te donc bato bakotaki parce que babi mutu nyonso na présence sans nzambe atikala lolenge moko te donc bato nyonso bayaki wana babénéficiaki na grâce te na esika wana mama nalobamba la mingi ya biso tosaka me bato ya molimo epa molimo ezali makambo molimo ezali okoka solo ya molimo ezolumba il n'y avait rien de spirituel ya nzambe wana diable ne tozwaki lokumu par preuve bomoni bato bakufi mwana moko kutu nayoki baparane bazoloba alingaki avoyage mikolo oyo basi basomelaki eja billet azwaki visa auti kozwa diplôme babete bango tinaka etaka na Amérique akufi siko wana aza mutu te mwasi ya bato azeme akufi aza motema mabiju bana mike bakufi baza batu te siko nga na kotuna question mpo balobi ke batiaki babisi mpo nakende kozwa bato siko babisi batiaki wana mpo bato batonda kuna bato mosusu bakufa c'est ça le problème ta babi ke l'accès ba preuve baboyi bato wapi ebongo siko bato bakufi na zanu to bakufi na conseil mabe nekosekaka namonaka mokili batuka mokili eza bisi me bapreuve yango ndenge bato bakufi na concert oyo ndeko mike abeti siko preuve nisi ozolika solo na balaki est ce que bakufi na bekole mais nalandaki intervenu moko akolobaki bazokomene banquête baconvokaki ye alors par rapport à la réalité wana saki interview en disant que non bazokomene banquête jusque là la ville est calme pas de panique totalaka ndeni l'état osamaka mnaye mama oyo banquête na biso awa eloko moko kosalama siko bakomene banquête ndenge bato azalaki plein ezalaki débordement esalamaki il paraît que stade ekotaka 80 000 personnes mais il paraît que bango bakabolaki soki plus de 200 000 billets ekomaki bafungoli stade bato azokota ofele aza na popularité alors tondi me malgré dégâts esalemi me quelque part aza na popularité na aza na popularité kalambai nzambe akalambai asali likambo te so aza na popularité kasi popularité na yango wana preuve yango wana tomoni te siko oza na popularité mobomisi bato oza desene milima bato siko eza liboso ezokanga soki toyaki na biso te tongo okufa te wana nde popularité ya malamu
Togumba melio mobi kisi mokeli yali kolos. Ebi nzambo elelisanga. Soko le la ndega malamu. Malamu. Non, na mona ekotsa. Mais soko le la ndega ka. Ekotsa na dimension mosusu yango mona kokite na sanzia kapela na kokite. Les cabotés, le kangi you, ça va? Mais regarde na bon tu vas fanda wana. Dana, boyo kapé. Avant va concert to ça binoni. Bokenda rangote. Nzaba saka ba concert wana te. Nzaba saka kata parole na ye. Le banza mete abakate, bato bandimela ka kolote, balo tokote ka bakuna, makabembele ça ça ba ikuna. Makabembele, o mona ki bitumara ba grade kuna te. Bitumba zekuna osakana te. Omona kia kote na ba image. Bitumba bana batonzo bunda. Et tel que ils ont place à désordre et puis nous avons sakana ba stade wana te. Ba stade salama pona sport. Et salama pona ba concert religieux te et salama pona 300 la kuna te, ba 300 la kana ba li approprié et ça ba temple na bango. Et ça bisko yo ba pona po assemble la kanzambe. Poni ma kabete concert en église na été. Ah l'église. Babi ka ton église moko VIP, il faut la mettre à kuna. Maman makamose beto ekoloba mais ah to sala ko boni. Bata mukili ba niteke toloba. Nzamba za na martyr te. Campagne bo sala kuna. Ba frère na biso ko na ko beta ba concert kuna siko lelo yo kamsango epsa nzamba za na martyr parce que martyr te bango mo ba yebi yango te makambo yo zolo ba nzamba za na martyr te. Parce que so ba ke lukana ni kasi kuna. Ben dans le cancer bete ba zolo ka popularité qui fait des tarias. Ah bon? Allumez le feu. Ce que le téléphone. Allumez. Bah, je m'appelle ici téléphone. Ngoua. Bah, mine comme une stade, bah, mine. Ça n'a rien à voir avec Bunzambe. On est pas tombé la montée, bah, allumer ma téléphone. Moi, dans la sous élection. Regarde, yebi. Mais au fond, le maman, tu comme une souka. Au fond, le mot très important. Mais tu comme une biso na souka. On l'a battu tout. Parce que tout le monde va concert kaka. Fungola eza ya mokili eza ya nzambe suka kaka lumière à téléphone. Osomona. To comme une souka. Bon, au moins toi la des sur ta lumière. Bible le dit que Jésus a zamunda mokili. Mais Bible dit que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Voilà. Est-ce que lumière ba lumière parce que ana bon lumière ba téléphone, bon eza ba lumière en nzambe to ya mokili. Lokole eza ka mokili eza ba lumière ya Satan. Ah bon? Oui. Bon, c'est la satana, mais bon, ça semble encore dans la 4. Ah bon? Oui. Maman, Jésus a tout dit. Pour que ce n'est pas toi qui t'auras maillé l'été. Toi, maillé l'été. Hier, sur le sol, on va tout. Si on a 4, il y a véritable. Oh, ça dit Jésus-Christ. Et ça, on va ensemble. Maman, au Rolanda Biloko, on a été. Pas au Keneba, Biloko, on a été. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ceux qui te l'ont dit, Nabokebi. Biloko bana nzambe ba vrai toko kendra ngote parce que pasteur alobi a bien que nzamba zarane na stade de martyr te to landi pe lisusu koyoka ekoloba mokolo ezali ya le 1er août mokolo ya ba we to pe fête des parents bible ils ont reconnaître yango te c'est purement simple païen alors message ya suka bongo to bana kokabwana na bande ko ba kolanda biso. Message à Soukabala Nzia base à la prudence. On m'a dit que mon colongo ce qui est comme les bino, ce qu'on a le colangomba, qu'on quitte à pour nous chemise na yo. Oye ça bikola biso to za le colangomba. To kitakate, to comme on a niveau bata mokili bisala ça baza ko sala. Ya gozo kumba batna liwa. Ce que bato ba kufira ba ke perte. Et le mo ça mais ça te. Ta surtout la mboka na biso oyo, droit ça la kana ngote. Balandela bango ba batute. Okoi batiki yo kidiba toza mboka ya bana na bana bakie perte sikoyo obungisa molimbo na yo via mteza sacré pour la mutu moko kakaboui et ça c'est triste maman bijou donc tolinga na kopesa bato surtout bana nzambe tokanga manesu masi ya solo nzambe abisabino discernement ndenge apesa biso maele ndenge apesa biso je crois que bon na kota na bamaka mosusu te mpo na obatela vi na yo oyebi ya bamikolo baloba nzambe ekobatela yo mais yo moko mpe
zala pe makasi ya komibatre na tembe ya kozala mayele po oconserve mwa moke vie oyo nzambe apesi yo eza teke ndenge nzambe atizanga na ndimela ye mama bijou naye kolala na makadam nesa bato ke botala naza na onction nakokufa mama ata passer boye mpenza nakokata makadam namoni motuko ezoya vitesse nakopota mbangu koka sateke nakotelema wana au nom de Jésus nakokufa alors mpona bata bomoke bombo nzambe apesi ngai nako 100 mètres nakokima même Jésus Christ ta balingo okanga ye avant ntango nekoka azali mpo okima ebongo so toza bayesu te c'est dangereux alors napesi mbote mingi na bayebaso andi biso nete soko permettre nga mbote na frère Lievin na États-Unis mama Gigi mbote na mwana nga Mwayuma na États-Unis Sœur Sylvie tozane awa aux États-Unis tozane awa na mbeke kutu lobi na bureau nzamba pambola ye mbote mingi pambali na ye frère Nabiso frère Sukami Blaise Sukami nzamba pambola yo napesi mbote mingi pa mwana na nga mosali ya nzamba azalaka na États-Unis docteur mponga na bote ebele à part Richard Mangando Niekese mwana nga mosali azalaka docteur aza na États-Unis Job Bolibanda les grands serviteurs de Dieu nzamba aleka na pambola yo baza ebele baba Saoula baza pene ebele alors napesi mbote mingi pa ya na nga yenzi d'expérience na mwasi ne mama Brigitte napesi mbote mingi pa mwana na nga ona bota mwana pe na bota na bimisa azaka pe na Angleterre Esther Makela le diamant noir na bana ye frère Yves nzambe apambola bango napesi mbote mingi pa ya Evanse di watu babana na nga mwasi ne mwana Popi mama Nancy mama Mati bazebele papa Anise Igeti Mao napesi mbote mingi pa ya grand prêtre Mangobo prêtre ya ba comédien nzamba pambola yo et puis na mwana ngai Coco Ping Pong le grand comédien Gabriel Yamba azape na poto nzamba pambola bino ba banso balandi biso so tayi communauté limbisa ba Saint Amouri ba Stéphanie Amouri bolimbisa bino su vraiment nzamba leka na ko pambola bino. Et oui, tout est bien qui finit bien. Je sais que cette émission a fait plaisir à tous nos internautes du Ciel Ouvert TV. Bo like vidéo, bo commenter, ba suggestion na bino tozana ngo bosenga ndeko s'abonner na noter na Ciel Ouvert TV kota s'abonner au cause vraiment notifier na ba vidéo na biso pour na édification ya peuple de Dieu. Et là je clôture en saluant aussi le pasteur Richard Mangando comme dit Niekese na papa na ya Molimo vraiment et belé ba ebinga la maison du pain TV. Alors je suis partout. Bangono so baba poti na ngai. Donc bye. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani. Loboko na tata ese mwami likola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.